edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesela masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source, edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Azali ebele penza. Olobwakula Yozafati mokolo mwa yawe mokomi penepene mwese na sanza ikokoma molili minzoto mikongenge lisusu te osiyon yawe akoloba na mongongo monene o Yeruzaleme akoyokisa lolaka na ye akoningisa likolo na se pe ikoningana kasi azali ebombameli mpo ya bato baye bato ba Israel bakomi bomba epai ya ye solo bokoyeba te ngai nazali nzambe wa bino nafandi ongomba Sion ngomba esantu ya ngai Yeruzaleme ekokoma mboka esantu banda lelo bauta bakoyingela wana lisusu te bandeko liloba lya nzambe wana tondimi yango. Thank you.
Ndeko, ngai nakomi lokola masanga masopani olibonza. Tango ya kokende ekomi mpo ya ngai. Nabundi etumba malamu, nasukisi mosala batindaki ngai. Nabebisi boyambi te. Sikawa nakozila ekoti ya lokumu ya molongi mokonzi Kristu abongiseli ngai. Akopesa ngai yango mokolo akoya. Akopesa bobele ngai te. Kasi bayebanso bakozila boyei bwa ye na bolingo. Bandeko, liloba lya Nzambe wana londimi yango. Kosalela ngai alanda ngai. Zambi esika ngai nazali, mosaleli wa ngai nde azali mpe wana. Banso totelemi. Nzambe, alléluia. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Sokondimite Yesu azali na bomo betela emabe. Likambo etali liwa ekotia somo na mitema bantu. Likambo etali liwa ekozongisa mitema ya bantu. Liwa ekosukisaka biso. Tokomituna esalami boye mpo nani? Mpo nani kaka libota na biso? Mpo nani kaka na ngonga oyo na heure oyo? Nani asali boye? Mbala mingi tozwaka réponse te. Esika tokomona te na bomoto na biso tosuki. Tosuki. Kasi pona baye bazali na boyambi. Bayebi te esika biso bato tosuki ezali na oyo akosukaka te. Ye azali alpha pe omega. Ye azali ebandeli pe suka. Ye azali liziba ya bomoi, la source de la vie. Bomoi na biso euti epai na ye. Pe suka ya bomoi bwa biso ezali ye. Akelaki biso toye na se pona kolekisa mwa ntango pe suka tokozonga epai na ye. Yango wana consolation ya solo tokozwa. Consolation ya solo baebanso bazali kolela mama Pauline bakozwa yango na liloba lya Nzambe. Pour Nzambe nde azali maître de temps et de circonstances. Yende moto asali te likambo lieli kokisama. Pe prière na bino ezala Nzambe yo moto luki makambo yo pe kaka bakosa biso mai na biso. Bandeko toyoki 2 Timothée 4. Saint Paul awa moni takomi na suka ya bomoi na ye. Akomeli mwana wa ye wa bolingo mokanda Timothée mpona koreconforte Timothée. Timothée ayokaki te Saint Paul akoyebisa akomi na suka ya bomoi. Timothée akomi komilela. Mais soki okufi ngai na kosuka wapi? Osala mingi na bomoi na nga. Na kosuka wapi? Saint Paul ayebisi ye, mwana koba bomoi na yo.
esopani nabundi etumba nakweyisi boya mibwanga ta mokolo moko sika wana nakomi na suka ya course na ngai nakomi na suka nakozela ekoti ya lokumu couronne ya victoire mpo bomoi na nga awa na se nalekisi yango de telle sorte que suka na ngai nazwa oyo azali mokonzi ya bomoi akomesa ngai tokoki koloba saint paul azali koexorte timote yo otikali komitelela te mpo na nini ngai te nakomi na suka ese normal nakoma na suka tala sikoo ya yo bomoi mpe bongisa ya yo suka soki totali évangile tolandi somo etoti na mitema ya bapostole ya bato bayebaki yesu bayebi te yesu akomi na suka ye moko ayebisi bango nakomi na suka ya bomoi bwa ngai nakokende jérusalem bakokanga nga bakoboma ngai me bato nyonso balandaki yesu bato nyonso baliaki mamba ntango yesu akombolaki yango bakebele bato nyonso yesu azali kobikisa na bapasi ndenge na ndenge bazalaki nango babite metato makambo ya zolo soki bakomi ye biso tokosuka te soko ekoki bango kasi yesu ayebisi bango bozala mitema likolo te soki ngoma ekweyi yo mabele te ngoma wana ekobota te ya solo po te osepela lisusu malamu na oyo ngai yesu nayekati na bino nasengeli kokufa mpe na liwa na ngai nakomi lokola komona boye na se ya mabele bakristu bakobotama ebele yango wana toloba liwa ya yesu kristu ezali isiba ya bomoi mpe ya likutu mpona biso ndeko nazwa exemple moko na bino oyo ya malamu ya ye oyeba kokomisa yango ebele azali lokola polina awei yango ntina sa mabele kote bapolina ebele bakota na kati na bino na kati ya libota tiki oloba te na mama kei oloba te na chateau rouge na mama ministre kei te atikeli bino ndakisa awa ye akiti bamama ministre bakoma bamama ministre bakoma na mosala na ye abandaki kosala na vi na ye nde abandaki kosala ayebaki ke bomo oyo naza kolekisa awa ezali na mokolo moko ekosuka kasi ezali na bomoi oyo esilaka te la vie éternelle yango wana atako bandaki kosala mosala na ye ya mokolo na mokolo kasi ntango amoni te oyo ezali heure ya nzambe akoyeba bongo kosambela mpe mbala na mwa mbala bandeko oyo bakongolais oyo basanganaka na biso na messe awa chaque dimanche na 15h babandaki komona ye abandaki mpe koya na messe na ye awa mpona koloba te azosala bomoi na ye awa azosala mosala na ye azotambusa bomoi na ye kasi ayebaki kopesa toujours nzambe esika na kati ya bomoi na ye tokoloba moto ayambi nzambe nzambe mpe akobosana ye te
esika azali toyebi azali na bomoi mpo azali epai ya Nzambe ayeba mpe kosambela mpona famille ya tiki ayeba mpe kosambela mpona bato banso atiki baninga baye balingaki ye mpo te exemple na ye modele ya vie na ye elamusa mpe bato ebele mpo te malamu oyo ye abandaki kosala esuka te kasi malamu wana ebotama mpe ekoma mingi tikaki Nzambe oazali maître de temps et de circonstances ndenge tolobaki na ye esuka te kasi econtinue na nzela ya bato mosusu mpo te Nzambe azwa lokumu mpe bayebanso bazalaki na esengo ya kozala na mama poliki kati na bango bakoba kozala na esengo wana moto azali na matoi makoyoka ayoka oyo azali na motema kondima andima ezala ebombameli mpe ndako ya libiki oyo bakristu banso awa ose tosambela mpo ya mama wa biso Pauline Nzongo mokonzi alatisa ye ekoti ya lokumu ya bato balongi etumba mpe bakozala na ye seko tosambela tozali na ino na bomoni totia elikya ya biso se na mokonzi oyo akobikisa biso omokolo mwasuka tosambela bandeko babiso bazali na pasi tokoka kosalisa bango na malako malamu pe tolendisa bango onzela ya boyami tosambela totikala na mawa lisusu te topesa pasi ya biso o maboko manzambe tosambela
Bandeko Bakristu bana bakikoka ya Nzambe Koboto. Ondeko. Haleluya. Haleluya. Amen. Bandeko tokomisika wa okambo oyo tokokonzela Nzambe. Mabonza oyo totiaka ezali mpona kosunga misala ya eklesia, mpona kosunga mpona charge, mpona makambo oyo nyonso tu toza kosala kati na eklesia. Yango wana tofungola mitema na biso, tofungola mpe maboko na biso mpona kosalisa eklesia na biso. Bandeko protokole nde babekili biso kozala soki biso na mbeli. Aleluya. Nde tokani bandeko.
tata mosantu nzambe alokasi bosofa lobiko kasi elikya ya bomoi bwa lobiko ekokondo biso oya bato bayambi yo bokonzi bomoi bokosila te kasi bokobongwana mpe kufindako efandaka biso awa onse okobokisela biso esika kofanda seko olikolo yango wana elongo na banzemba basantu banso tokosakola nkembo ya yo mpe tokoloba banso elongo yo mosantu yo mosantu yo mosantu yo mokonzi nzambe bamoloko likolo na se litoni na nkembo ya yo kozana olikolo nkembo na yo koya okombo ya mokonzi kozana olikolo totelema kwa losambo ya alobi kamata kolia yango bino banso e ezali nzoto ya ngai na kokaba yango koya esisi bango kolia akamati pengeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino bansi e ezali nkeni ya makila mangai makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko bakosopa na mpo ya bino mpe mpo ya bato bansi na ntina te bozwa kolekasa
yo basala ya kose lokolaka mosala ko likolo pesa liso lelo pemena kokola mokolo libisa mabe na biso lokola biso Maria Losako, Tony Gracia, mokonzi azali na yo, abelisi oyo yakoyaka bisanso, abelisi mpe Yesu mwana na yo, Sainte Maria mama wa Nzambe, Nzambe akwela biso basuki, sika bakotambaliwa na biso. Amen. Maria Losako, Tony Gracia, mokonzi azali na yo, abelisi oyo yakoyaka bisanso, abelisi mpe Yesu mwana wa yo, Sainte Maria mama wa Nzambe, Nzambe akwela Maria Losako, Tony Gracia, mokonzi azali na yo, abelisi tosambela enzambe yo tangolu tokotika ndeko ya biso maboko na yo tozali na eliki enene tenda seki mokolo mwa suka elongo na bato banso baweyo boyami mokonzi tokotonda yo botondi mpo malamu manso opesaki mosali wa yo ntango azalaki na ino bomoi awa onse mana manso makolakisa biso bolingi bwa yo makolakisa mpe lisanga tokosanga na banso na Kristo enzambe ntango tokosenge yo kotandela biso matoyo ndima losambola biso oyamba mosali wa yo ndako ya yo biso baye totikali awa onse tolendisa mitema na mateya na yo mpo ya Kristu mokonzi wa biso obileko biso seko. Amen. Maman,
moni biso ba dino awa oza matanga pena mama voiture vous avez allô la voiture Bonjour, bandi nyonso ya Panza Congo. Toza liboso ya église ya Saint Bernard pona mapone nzungu hommage na ya suka. Donc toza ba frère, toza ba mama, papa, baleki, bana, o balingaki bayibi. Donc moteur malamu na vraiment on va kiser quoi ça bazo lela, on a le solo, bazo lela mama, pour lui nzungu fait des passes mingi. Toza va kiser quoi ça. Mama mbote. Mama passe ni na mko sura mama Pauline toza za molimo na ye olobi ni na famille nzongo naza mingi ya koloba ezebele mais moi na loba on a minute za passe to uti fête le 25 ya bengaki biso riboya boya baleki na ngaboya to go partager ne passe ici to bengani pe après day na yenga pe na ku fait leki na le 26 après fête lelo ya kei mais toza passe akende bia pe makitoko ya polina ope makitoko ya opesa mbote na mère malu opesa mbote na Odile Sarkozy opesa mbote na Colette opesa mbote na Chantal Sanduku opesa mbote na Mei na Nodi Mataba Anna Malia pauvre Anna Malia pardon ya que ton âme repose en paix otiki charge tozali yaya totika bana pete tozala na bango kaka tosali place makasi nimboomoni mama Christian Kozmi nazolela aza ndeko na ye camarade na ye famille monene en tout cas esali place makasi mama okobakisa nini susu mpona mokolo lelo mokolo ya suka le 7 janvier o mama Pauline tozongisa molimo oyo asa mabele olobi na famille nzongo ngai esali nga mingi sœur Pauline en tout cas pasi mingi nazo se rappeler année passée nazaki na Toulouse obenga na téléphone otuninga fefe oyo moto azobenga nalobi te oyebisanga ya Paulina omoni kana lingaka yo nalobi merci mingi ya Paulina bongo sikoyo nga na ye paria vraiment nakuta yo sikoyo komi so ebembe yaya otiki biso na pasi makasi otiki biso na pasi makasi tala bokumba otiki biso bana charge wana tokosuka wapi pepe mama ministre yaya en tout cas ma mingi toyebi soki malo kosila tosa biso ka mbote na mère Malou tosa mbote na Vieux Bokul tosa mbote na Anna Maria Odile Sarkozy Chantal Sanduku bato na biso nyonso pesa na biso bango mbote mama na ngai olobi nini mpona mokolo lelo ya camarade na bino ndeko na bino mama Pauline Nzungu corps na ye ezotanisa mabele mama likambo yali awa nde tozali toza na église Saint Bernard toza nde bafamille na ye bandeko na ye bana quartier tovanda esika moko na poto tokola esika moko na poto vraiment ezali mawa mingi po natika biso boye tozali na ekipe monene tozali awa biso neti esangala baninga tozolela pasi motema pasi eleki vraiment tosengi yo kende malamu okende malamu opesa bamere Malu mbote Vieux Bokul mbote Vieux Rochero mbote kobosana boyo nazibosani kotanga ko mbote papa mama mapepe na ngai ndeko na ngai Paulina otikeli biso charge ya bana merci mama ya ngai ndeza yaka toza toujours devant église donc tozolela mama na biso akufi mama c'est quoi ça mais on vraiment est-ce que je même alors kufaki je dois ça cimetière même aluna papa wema ya lambi abenga Christian lamba biloko na lambi biloko yeba lambi to witi cimetière to yeba na yeto koti Richard King azo filmer to koti ade image yebi edine image yebi to logo ba ya boina to le to sisi to yeba na ngai ba na de tuana rido ba vile no ra Christian quoi ça souvenir benzani erotika yango ya malamu parce que tu comme na chercher asa rebelle
obetaka biso oza problème ko omona ye aede yo oza problème ko omona okoti hôpital aye kotala yo ya Polina. Est-ce qu'on retrouve si vous tokola ye aza kitoko aza gentil okolingaka na babala boya bileki nanga kisere yaka ya kozwa biloko na otekema biso ya Polina. donc nde kozomona ke toa toujours na matanga ya mama Polina Nzongo akei donc tozoza baimpression. Bonjour mama José Kongolo. Bonjour. yebisa biso liloba nini mpenza ya bien oyo oza nango souvenir ya bien oza nango mpona mama Polina Nzongo oyo koko loba na caméra na biso mpo mokili eyeba. Toza na Polina mardi tozalaki epai na ye wana tozali na mwa rendez-vous moko boye falaki tokende biso mbali na ye mais esali ke tokei te abelaki te abelaka na ye mais abimaki na hôpital akomaki ne bien azalaki bien tozalaki ne na feti mpe elekaki bien azalaki ne bien donc ezaka liwa moko ye plus ke bongo en tout cas vraiment ata na kobela yango faye kuta akufa ntango azali kobela mais ntango akomi bien aye kobela akosi biso embrouye bapiste nebe so bosa nde nini san ye bokontinue ovie ndeni bana ati bacharge ebele bana souvenir na bokoloba so mpenza mokili eyeba souvenir nini ya bie bokoloba mpona ye bomonake bamama ya biso baza na pasi donc bazolela mapoyena atikali apesa biso ovaka suka yaya abi invitation na poni boya na poni bato na vayaya abi biso denyamati tolobi kote na suka bomonake ayebaki ka okende mama bosante ayebaki ka okende wasakipeta suka oyeba ndenge niso moto akufaka yeba olinga kufa te moto so akufa oyeba olinga kufa te ezalaka basini bino batali bana bomona me kati na yawe mpe omoni eloko moko te tomonaki na biso eloko te tomonaki te yakine bia sepeni tolieto. Merci beaucoup maman tokuta na cimetière toke na cimetière là toza na église tozolanda na cimetière tozwa lisusu ba point de vue bandeko mususu eza vraiment ma belle t'as quelque chose à dire pour notre maman? J'ai rien à dire moi c'est juste les condoléances même. Ouais, je l'ai connue. Alors c'était une femme qui était comment? Elle était gentille, je l'ai pas vraiment connue hein, voilà quoi, mais je connais plus sa fille et son fils bébé Nzongo. Qu'est-ce que vous avez à dire à la famille qui reste? À la famille qui reste, juste du courage. Hein. D'accord. Du courage parce que moi aussi j'ai perdu ma maman et mon père, ça fait des années. J'étais encore mineur. Oh là là. Mais aujourd'hui je vis, donc eux aussi ils peuvent faire pareil. Il faut toujours les encourager. Voilà, il faut qu'ils soient toujours, voilà, courage toujours quoi. Ok, voilà. ben merci beaucoup en tout cas. Ben écoute, à BBC. Mes condoléances. Merci beaucoup. Donc tozo continuer kaka là aussi c'est l'église tozo ke na cimetière pour tozo interview ba tumususu donc to travailler mi balio tozo na diamataye donc na passer micro na diamataye azo pe bandeko mususu. Bon. Il était mort quand? Chantons aussi en français. Comme ça. Pendant sango Congo balobi réseau Mbombo Keni West tende réseau na moni ko la maman la biso maman ministre Chateau Rouge maman Polina Nzongo moi lilobeza te na mawa moto zolela na bato bana mawa balobi tokolela kaka maman la biso maman ministre Chateau Rouge balobi Chateau Rouge tombé balobi otala corps ya maman ministre corps yango ya maman ministre ekoya na restaurant ya maman ministre balobi Paris tombé
baoba akwei Pauline Nzongo maman ministre Chateau Rouge vraiment tokolela ye lelo ezali journée ya suka tokende kotika ye na lilita Genève en musique pro aza na biso pelongo akolela maman ministre balobi botala cordière yango oyo toujours tokende yango na restaurant ya maman ministre ya Chateau Rouge balobi Genève en musique ye moto abetaki na jour anniversaire na ye en tout cas vraiment aya kocompatir na biso mawa balobi on est à Château Rouge balobi Château Rouge tombé baoba monument akwei vraiment mawa na biso papi gen paza na biso longo akolela toujours maman ministre ya Château Rouge balobi baoba tombé balobi Château Rouge tombé Château Rouge baoba atiki biso Coco charmante, Paris tombé, maman Coco
moi témoignage à Mouké, maman Paulina. Wana ezalaki mama Nelly Musei. Métaphysique Babito Panza Sango et Panza Nakaka Lelo. Chantal et champagne, ça va Chantal et champagne. Mawana yo zanini pour le kololelo. Alors ba mingi ete dino, na ka tolela ya poli na journal lelo. Et kweli ana pari ya minene ya kasunga batu, mutazana mabebe me mamola mweleke bebe. Balobi ba ba kweli. Ezate kweli ya munene na katari na ma. Donc ba mingi tout wana moko na biso ça 2 semaines na septembre ya poli. Ko ba nini? Ko bota ma point chuto ko ma to bota pousser. Donc écoutez la panthère, on est ensemble avec toute la famille. Yaloba mingi exactement là toi na mawa edino, yaloba mingi et ba condoléances taba kanyo soit Paris. Exact mawa trop ko perdre mutu en plus après ma fête.
ça fait très mal. Mais bon, ça merci maman Chantal et Champagne pendant Sangwa Congo. Et continue Moussala na yango toujours. Maman la maman il obezali hein. Vas-y maman. Ouais bon, tozaka la mawa ya maman ya biso ministre na Paulina akeye atiki biso tozala ma vraiment château rouge Paris Moniba toza triste tozaka na mawa yango wana de rendre bien hommage vraiment que son âme repose à paix et famille na mobimba bazala na kimia na kombo na Yesu. Merci maman la biso. Tata moi si lilobe yali hein. Bon, on a déjà mis du thé à Koloba. Bon, ils ont passé pour la Paulina. Aïe, il y a mon gars à chantier. Attends, mon qui les autres, qui a ma bien, mais tout à ma bien, on a tout à mon lame, oh, il y a celle-là, belé, na bas. Et à passer, on a vu pas dans ma vie, il y a pour l'ensemble. Nous, il y a une kimia, tout le monde a une kimia, que son âme repose à paix. Merci, Balobi, Paris tombé, maman, la biso, moi, le Béali, pour ma maman ministre, Château Rouge. C'est ma maman. Merci maman Labisso. À tout à l'heure. Ouais. Charlie Confort, garçon confortable. Moi, il va pour la maman ministre, merci Koti Labisso. Les condoléances de la famille Nzongo. Charlie Confort. Maestro, moi, il va aller. Toujours, tout est là. Mère m'a vu ça d'ailleurs, donc mes condoléances de la famille Nzongo. Tous ensemble, papa. Apoka? Ouais. Que son âme repose en paix. Et alors on dit la mission Nyoso. Quand papa dit mon ami, mes condoléances de la galère Nzongo, mes condoléances de la famille Nzongo. Merci Apoka. Maman Lilobe Ali, hein? Merci merci maman. Délégation Lille, hein? Merci. Balobi bala Londres pe ba aller à délégation Londres. Mais on est la maman ministre. Ngai penza na bala na famille ya Nzongo. Maman ministre azala maman na ngai. Na bala o ya leki na ye o ba bengi Magi Nzongo na Angleterre. Donc c'est où Angleterre to eka pona célébrer. Na ko okunda maman na biso o ya tiki biso. Vraiment mingi olobeza te parce que ba souvenir za trop. Maman na sali mingi pona ngai. Aza penza maman o boye ya famille. O ngamo na moni penza makasi. Ilo o ya sali na famille na ye. Vraiment na remercier bino na vraiment na bana yaki Panza Sango ya Congo. Na yaki na moni penza solidarité ko bozana na France. Na sepeli ba na Angleterre. Deux exemples oui. Là ils sont comme là. Vraiment en mot théâtre, félicitations pour la soutien de la France. Merci. Événement Islamique le Loa. Tu sentais bien que le Loa, il faut que ça aille maman ministre, ministre. Puisque ministre même. Donc Gazap honorable ya monene la carte rouge. Parce que c'est événement Islamique on a quoi il a bisika ya chef laye. Nenga le lami pour la communauté congolaise. Alpha Ngou château d'attaque leader d'opinion attaque les managers de la musique congolaise. En tout cas na remercier Mingibana Mboka. To continue toujours na la saka. Bolongo na biso na tango ya pasi tout temps de conflit. Assistance salami na pendant des semaines ya makasi koleka et na le kudem la kati sama belete mais ouais salami kaka na kati ya château rouge. Donc on est et là c'est pendant que maman ministre ya zalaki mutema malamu. To ça la bomoko to biso na soto lingana parce que zali et puis tout ça l'effort qui est tout bas tout semble la mingi pour tout continuer pour vivre à la plus de 80 ans à la mission et tous les artistes congolais la profiter de l'occasion yo pour ça bah donner à tous les artistes congolais la vie biologique et maman Pauline Nzongo vas-y oui na vas-y na vite à vie la délégation ali tout ça ya li bandi on a Claude Funga na commandant Olivier donc délégation ali to ye pour la maman ministre donc biso so za wa katsa motema on est tous ensemble. On est tous ensemble. Lille, il est pour la maman ministre. Pour nous répondre, pour te donner des mères des mères. Merci. Musika. Oh, bah, on va te botter à Moramban. On a passé. C'est ça.
On est tous ensemble. On est là ensemble. C'est la famille. Donc, voilà. Ensemble. Merci, merci maman dans le cimetière. Merci. Panza Sango ya Congo.